Ingratitude ya ba journaliste internet vraiment ezosala pati pe mawa nini ekoleka entre Malika na Belvi Kanzi randongo esila kaka te bande banda to eza kaka kimukala a préféré na yanza na mukala sila koto ya Belvi asala makambo akosala to sala analyse ngana bino etokoyoka ba audio oyo vraiment ebimi ekosala pasi mingi parce que toyoki kuna Malika azongisa mbongo $250 au Belvi apesa ye a contribuer pour na libala na ye. Voilà bandeko, avant de commencer tokozanga kopesa bino mbote te na balandi na biso nyonso oyo balandaka biso na la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez kande to senga bino bandeko na ngai parce que yango nde esala biso to avancer et ba commentaire na bino esala biso vraiment super bien. Bana mama tolali tolamuki tomoni kuna affaire ya Malika na Belvi Kanzi nini ekoleka entre bandeko na biso wana mibale tomona kana bane eleki Malika azalaki pia Belvi Kanzi bango nyonso na bamura babanda kokendaka pa Belvi akabilaka bango bakendaka parce que ndeka balobaka mbisi elandaka esika maye kochola en tout cas so maye kochola te omona no mbisi te mbisi pena landaka place maye chola omona mbisi pena kovanda wana avanda asilama aninganaka te. Alors il y avait un moment tout le monde Belvi Malika a parti ya makambo ya grâce temo oebimaka wana grâce temo na makambo mobali na ye ekindaki ezongaki kotonga et tout. En tout cas à partir ya wana Malika a préféré à changer na côté parce que abima songi akenda kotonga grâce temo na Belvi Kanzi ke bazalaka bango mibale ba des fois ba vivre ensemble. Alors likambo wana esala Belvi Kanzi pasi esala que Belvi il paraît alingaka akangisa Malika tomona même Malika leka même pas ya kapashi afukama pona kosenga Belvi Kanzi pardon par rapport ya ba audio oyo ebimaka ya kisongi ke ye alobaka ye Belvi abzalaka na ndeko na biso grâce temo. Alors likambo yango wana bandeko na nga esala que après pardon wana Malika apesa position atalaki côté ya Belvi on dirait na sous na place c'est malgré na sengi pardon de préférence na kende na nga côté ya Sila Bisalo. Alors likambo wana esala que Malika apesa position akenda na côté ya Sila Bisalo bango nyonso na bamura bakenda na bango côté ya Mam Sila Bisalo. Mais kokende côté ya Mam Sila Bisalo wana Malika akoma soki ayoki likambo eke zongi ya Belvi yefo aya kosala présence abosana na yeke azalaka mwasi libala ekokamwa pe toboyi te mobali akuta o déjà na position wana mais eza na bamakambo okokoya kokota eza pe na bamakambo okoya okota te. Mais Malika a préféré koma na ye mukala ya Sila alobelaka na ye Sila alobelaka na ye Sila o azali moninga mwasi toboyi te biso nyonso toya osala ba analyse tolobelaka mais faut tala likambo nini okoya koloba likambo nini okoya koloba te bandeko na nga eza na bamakambo susu biso nyonso totalaka oyo nalekisa na nga yango eza nango vraiment nini te na kokota kotango pe te par rapport pe ya ndenge okose respecter yo moko. Mais tokamwaka eza na bandeko mosusu bakotaka na makambo bakotaka te aotala statut na ye te ki aza marié a préféré na ye aya kokota kaka nyonso oyo amoni akokota bandeko na ngai. Et lelo tolali tolamuki hando ekenda tolali tolamuki toyokoyokoka sikoyo likambo ke biso kutu toyebaka ngo te demer asali émission moko kuna alobi likambo bwenene ape déjà ipara alobango que Malika pour nini afingaka Belvi en tout cas faut raisonnaka quand même par rapport en tout cas Malika ngo pedant to ka pesa finga te mais ba propos ka tenaka ya ba analyse na e sala ka Belvi apparemment mabe. Mais tolali tolamuki tomoni kuna Malika aye koloba Belvi apesa ye mbongo $250 ya libala
a contribuer na libala na ifo azongisa mais Bellevue wana po apesa apparemment bango pe bakendaka kosenga ndenge toyoki tomoni pe kuna muha ya kozongisa etu mani kivi ke ye azalaka mama na bango nyonso na ekipe wana abando yeba toujours bamakambo na bango alobi likambo na otika ngo te aussi longtemps na yebi ba vérité alors mani kipi aye kobimisa oyo aye ba vérité na otchela bino ba audio boyoka en tout cas bandeko langa eza pasi pe mawa Malika avant na ba audio oyo Malika fo yeba ndenge ya ko se respecter étant que une femme mariée babiloko oyo komo fingisa mobile na okochesa mobile no na miniature ya onga na lingaka mingi Malika soki be mission aleka soki pa maikite par tinchara page kuna quand même azora kama ba conseil ya bien eza na ba place misusu Malika kenda ko leka kenda ko déborder c'est comme ça kenda ko mi bebisa ye moko vraiment eza pasi pe mawana soni lelo mobile ya Malika akomi na miniature ke ezongi si to mona famille na ye mobimba mwana na ye pona nini kaka likolo ya kolinga kosala makambo sepelisa ndeko mwasi moko boye bango nyonso baza ba artiste tout comme lobi kuna tokomona bango babongisi topesaka toujours exemple ya Werana JB lelo baliaki sika moko babenganaka alors bandeko pe to ya kokotela wana un jour tomona pe boye babenganaka me biso koto hando ke ezongi en tout cas Malika likambo oyo soko oyoka biso ezala bien Zwa soin ya libana na yo sala be mission na yo etant que une femme mariée tika ko sala ba biloko yo mususu ko sala wana mobali pa za mutu famille mobali pe bazana ba mono lelo finga milobi kuna mususu prison mususu boy en tout cas lobi kuna ba obaye tale eta na obandi kuna ngai vraiment Malika zwa conscience tika bisala sala ndeko mwasi tika biyoka tika bikenda Zwa conscience sala musala na bien biso toyebaka na makambo te toyebi te makambo yoko sala nini na vie ya Malika. Voilà bandeko nanga bo like bo partager to landa maniki ndenge ya koloba sur makambo ndenge ya kokata likambo yo parce que likambo yo epesi nde likambo somo pe pasi pe mawa to landa bandeko Malika muto ya pesi yo kopo ya mai tango za na posa ya mai tango komi na bidon ko bosa na ete Malika ozolanda ba ese l'avenir est sombre le kinanga mutu oyo bazo salelo surprise soki bozwa kambo wana parce que bozaki na ngote ba mura bazala ba ese wana bazala ifalo benga mo so mo ben na so kambo wana pasaka na ngote ngana na mbongo muta pesi nga desana non merci ezaki surprise ezaki réputation. Et ça qui réputation on dit ma poignée ngane na fandi boy ngana za ba problème mbali nanga atane na oli kanete c'est mon mari mon bali nanga ke na sala mariage civil sans batou mais j'avais des gens na koko benga pe bat internet ba ken pe ba tine nanga mbo nanga sa moi mini fête moi ya bien na sala civil sans batou pour na boya ki nanga lobby et comment ote mobali na yetanga ba na sa mariage civil ba ya ka osenga mais bokenda ko senga te Malika bokenda ko senga au lieu yo loba na demer mutu aye a lobby li solo wana mutu nyo soye bien mutu nyo so seka mariage na yo est-ce que Bellevue mutu abetela ngo batu ka batu mokeno nene ya na abeta li solo wana no nene ya a finga ona likambo wana ozocha Bellevue likolo ndeni maliko motema mabe on a problème ni na Bellevue yo na Bellevue yo nzo na ranki na Bellevue on a pokana Bellevue eza jalousie ozo sa na Bellevue Malika eza jalousie. Si ton mari avait pris l'argent de Bellevue c'est qu'il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Tu comprends? Ce qui est bon à Bellevue parce que ça qui n'a pas. Parce que ça qui n'a pas. Ce qui n'a pas. Pour te comprendre, tout ce piano bien bandé la surprise, bandé la mariage. Tenga pana bandé ma camé so poko samweza. Alo yo alo kuta. Ou bien banda ko song c'est la Bellevue bolam o banda o pesa yo ti bo comment na descendre. Ti bo comment na descendre c'est que mon kolo pe boya ko lo makama mbongo. Bozo ka pe transport. Pour atika bino pamba teti bokena na bureau na ende lisolo ebetama wano tuni wano lobi angote o tombola ka ko eza muke bon o ezebele Malika botika buzoba ko ya la mukile lingi su bongote et puis zo mi benga chrétienne o sambela na église ni pasteur no nini Malika pasteur na oni no le kanala yo muto o sambisa mobali na yo moi c'est libala
balatisa ye alliance aoleka na te fo betali so bapesa mobali ne 200 akansi eto moto ozongisa bozongisa te vous en avez besoin à cette époque bozana ngote bozaki na ngote na bosala mariage na cotisation so bozanga ki fallait bosala bino neti nga R9 to sana biso mariage sans moto na témoin na biso ka mibale ya mwasi na ya mobali to signé ka buku à l'état to bimi na biso na komi na banda to kebiso mbale to meli ba kwiti na biso to zongi to live na biso na mbeto nuit de miel na biso na mbeto na biso mbale na flat na biso to sana biso ka bongo to lobani maloba to sali ba symbole na biso ya bolingo esili ekangama ko koleka ba mariage na bino pour te porter na to ka bona te 10 ans to vandi mariage yozo ya na tout temps na télé est-ce que vend à 10 ans malika et vend à 10 ans pourquoi bobo mama bana bino bino moko ko baleki na ngai pourquoi bobo mama bana bino ngana lobande na fanda bo nga manike mobali na nga atalingi mutu na lobande zo sala perte papa parce que ngana sala lien nga lobanga na mobali na nga na sala lien ya pacte donc ok te awana ndenga pe na ok te ndé pas ok te c'est plus mieux que na ko defa mbonga mutu na minute to sambwaka malika est-ce que belle vie ndenge yebeli belle vie akoki kolobana des mères aïa alobana yo que azom est-ce que belle vie a besoin de ça on a souvent kabaki on sait kazaki nango ebele c'est de la jalousie ce que tu fais à belle vie malika c'est de wa fimo aux jalouse tu bano fana belle vie bana ko envier aux na jalousie makasi nga belle vie na yebi na été nga belle vie to kutana na boité mais on ne se bo sala na jalousie nyo so bo sala na belle vie na jalousie na mususu azanga achaka maliko ko be mukala mwana mwasi libala okoma mukala mwana mwasi falo zanota mukala faliko ndengo za nde to sanso mikala fali ba chaka so ba mbwa fali na préféré malika ki oza mukala mwana mwasi o wana mususu bazoko ko sombele na minute so gola ba ko sombelo muta ko sombelo minute est-ce que on peut visa poto minu ofinga nga yo na talaka mugafi wana alongwa minu ya mukolo gola mukolo na nga aoya obondela nge mission na bandal mukolo po bango bazaka bamike mukolo sourire ozana ngote obala te eloko to kumisa mwana mwasi mofinga nga ofinga nga mukolo gola wana mukolo tala mino elongwa lokwa mutali ka misunya batu na butu afinga nga elote afinga mobali na nga yanike elote omona répondre ete natala ekanga oh tala sero jalouse na tindele ka message na poto ngabi na ozuite na ba beti yote nga so s'attaquer na nga faut s'attendre que spirituellement na luko ndeka finga R9 na luka ke butu dans ya bando zala na ka banda ko humilier si bo beti bolongo bilama na nzela papa na ngai nenga finga mobali na nga santo sala elote ngana na zwa vi na zwa nini te na kota makamba ba comédie na finga sila te mais gola wana finga nga sans problème manike wana momeli nkuyu ya momeli nkuyu yo est-ce que tango so finga nga golo eba ke état d'esprit nanga au moins te bando finga ndo comment okuta na ba problème au moins ni nene ya banda ba finga ibabia au moins nene anda comment okuta na ba problème au moins ba karinde ba comment okuta na ba problème au moins ba jeune ba okuta na ba problème yo yebinga na mobali nanga esprit ni anima abiso malika bima na terrain oyoko bimisa mobali na terrain o mobali ba respecta kae mobali kae omoni ngane na fani be kanga mu na koloba na yaniki bwendo anenga zana kanga mu na koloba ni na yabi ke na oloba na mobali na ngana limite so na oloba ke na te na fandi si mobali na ngabi ke atamani katalo mbong ele kate parce que ndezana azana mikanda mal